Baindo, totelema, c'est mon PC sur le banda qu'on a vu, ne pas y avoir penza bozomi belé. Yakola ne mise vers conscience, émission éducative, émission qui n'a pas nalikanissimo. Yakola que ça moto moindo ya uti wapi, ya komi wapi. Peya zali ko kende wapi, nde ya mo kolona mo koloto sala ka effort. Yako kende ko luka bande ko bazana makanisi ya malamu na tina ete ya ko sosolisa. Ebele bande ko bayino bazo kata ko landa biso mo kolona mo kolo. Semaine passée zala qui a été solo qui makamusi et mon ndi ya fumu kusuke muzala pana na ngola mokonzi ya banguza na kati ya religion africaine. Et pas iwana mokilezo kende boyezo kende na invex ya mokili. Lelo esika to komi fumu kusu zala qui clair aloba qui était coronavirus. Pas baïno ezate ya benga ki yango eza malaria bipe ezobo mabiso awate eloko ezobo mabiso ya ki malaria nde bato belé baso ki ba difficulté ko sosolaye boye kasi lelo esika to komeleli et pas ewapi na mboka Madagascar bango pona bango bazolo ba ete bazu kisi ya coronavirus o ezali ko sisa maladie wana kasi kiso bango bazui moko ya ndeko na biso congolais awa wana mabele ya Congo azoka yango kala alobaka ete za kisi ko kosilisa malaria utakala ndina mokolo mwalo to kana kiso sonse ndeko ndombele botale latina ete kosolola na ese kaka emoneli ya mokonzi ya bangunza ndele lelo to sa susu na ndeko ndombele botale mbote na biso mbote ndeko ngai tambi mbote pena bandeko yonso baju bongo libako ya kolanda biso mokolo mwalo ndeko ndombele to yambi bino awa wa cérémonie ya mfumukuso Fumukuso zalaki clair alobi ete pona ye coronavirus eza frappe ya mindele biso eloko ezoboma biso awa eza malaria na Afrique ekotite eza malaria insistaki kolala kolamuka tomoni président ya Madagascar azosala même propagande ko mobiliser population sur kisi o moko ya mona mboka na bango moko ya magashi asali bango pona boba lobi ke ba zui kisi ya virus ya corona pe ba bani ko pesa ngo ba to pe ba bazo bika pona mboka na boba bazo kufa société mais kisi o bazo sala to makaso bazo sala awa basaleli kuna na mboka Congo mikolo utu ko leka zali na ndeko na biso moko abiki zaki ba makasa oyo ya yaki po asilisa malaria to lintolo mutu na biso zaboy faut mon coup ça en avance à makambo par rapport ya bande ko bazo continuer ko kwa kaka za corona mais ya mi monela ki on c'est le plan spirituel malaria to ndengeni po ya sana laboratoire te wo ko affirmer que maladie wana eza malaria maloba mboka bino pa na bino ndeko ndombele ndeko tambi matondo lisusu omoni toze ko luka kola musa makanisi ya bato souci ze bato baye ba principe ya tata mokeli bato balongwa na molimo ya dépendance biswa wa généralement na Felika bon mais politique ba dépendaka bon mais scientifique ba dépendaka bon mais religieux ba dépendaka ba na bazena na christianisme po ba réagir to ba agir bazé ko sila mot d'ordre ya Vatican na ba tendance yo sur christianisme bo bazena islam bazé ko sila soko meka loba po basala mouvement ndenge moko na élite intellectuelle ndenge moko na ba bon mais politique botuni fumukusu balobaki bazena laboratoire mais il y a des labos spirituels ne songanzi la balobaka étant un homme spirituel soko bazé ko pesa bilaka te na makanisi ya kibomoto bazé ko pesa bilaka poze maye bazé ko zona mokila molimo to limbola kia wana mayeleki bazé ko ya na etamboleli esusu lolenge lwasika ya kotambola wana nesungia njila tango balobaki biswawa température ba 40 eze ba filme totalaka tout sèche kosu ya kokausa mongongo eze ba filme totalaka soko ba problème respiratoire eze makambo biso to monaka de tous les jours ba symptômes yonso yo ba pesa ki biso kolakisa coronavirus et pas na biso bimaki ba symptômes ezalaka na malaria Nesonganzila balobaki étant un homme religieux mokobi misala ya 1921 yango bakendeki koloba na bombe politique na bombe de science bomi tungisa te lokola doja tozena malaria ebeta kabiso pe bomaka biso mingi utatango molai toluka solution ya malaria na biso
Pour la matali corona, kuna botia na bino miso te. Et c'est problème na bango na tata kelili corona se. Na maboyo bango basalaka biso baindi. Tango na bango ya kobeta mekoki. Bakabolaki. Sikamoni soko motinda mi alobi likambo. Ezalaka na bizaleli to bilembo oyo elandaka na sima. Po epesa confirmation na likambo motinda mi alobi. Et confirmer que motinda mi solo. Confirmation ya coronavirus. États-Unis lobby eleki 2850 décès par jour. Na 24 heures lobby to la 2800. Ouanese confirmation ya que coronavirus est ya bango. France Italie kolobate. Mais bato déjà ba moni que coupe du monde ya coronavirus aux États-Unis da remporter. Pour y aller beta déjà ba score lourd. Tango ne songanzi la balobi ezeba symptôme ya malaria. Nde biso toze ko monawo. Faut pe maloba wana ezo apui. Bilembo ya kolakisa ke maloba wana motinda maloba ke zebo sembo. Donc akoyi kokosate. Yango bomoni na Madagascar. Ba retrouver formule. Lokola kaka maladie yango ba symptôme autre baki ya malaria bango nyonso bazé ko benga yango coronavirus yango pe kuna balobi coronavirus kisi ya coronavirus mais tango batangi kombo ya kisi yango biso tozongi na masolo bisika to uti docteur Jérôme Mouniangi na bandeko na ye déjà balobaki to vrai kisi ya malaria Artemisia. On va découvrir qu'on a na Madagascar. On va découvrir malaria kisi ya corona. Mais biso déjà balobela déjà que ça kisi ya malaria. Et pas na biso déjà. Docteur Mouniange si balobaka yango que c'est kisi ya malaria batui. Oyo kosili sa malaria ba pouvoir noir sur blanc que kisi yonso ya mondele to melaka. Et aussi sa malaria te. Impressionné par ce résultat, le docteur décide de consacrer la suite de ses études à la plante. Son diplôme de médecine et quelques feuilles d'artémisia sous le bras, il entame une maîtrise S-Sciences à Paris. Après 3 semaines d'analyse, nous étions vraiment très étonnés par le résultat que nous avons observé au laboratoire. Le professeur qui travaillait avec moi était très étonné. Elle a refait les examens elle-même. Je me rappelle encore l'un de mes professeurs qui me dit voilà, et ça c'est une bombe. Et on ne peut pas que cette bombe puisse sauter dans notre laboratoire parce que juste les subventions des laboratoires proviennent de firmes pharmaceutiques. Et on a arrêté la recherche. On m'a même arraché mon cahier de laboratoire où il y avait des manipulations. Et tous les échantillons d'artémisia que j'avais amenés au laboratoire étaient confisqués. On a amené ça au bureau du directeur des laboratoires. Pratiquement exclu de l'université et privé de bourse, le docteur Mouniangi refuse d'abandonner. Il prend contact avec Lucille Cornet-Vernet, qui va l'aider à poursuivre ses recherches. Donc, avec les ACT et la tisane, les deux avaient un bon résultat clinique. Mais quand vous faites la parasitologie, vous allez trouver que les malades qui étaient sous tisane, il y avait disparition de la charge parasitaire. Mais tandis que les malades qui étaient soumis sous traitement ACT, il y avait encore des parasites dans l'air sang, même si leur état clinique était déjà amélioré. Oui. Les résultats sont en effet spectaculaires. Alors que les médicaments ACT sont jugés efficaces à 80%, la tisane affiche un score de 97%. Et sans effet secondaire, contrairement aux médicaments. Le résultat était surprenant, positivement, et c'est là que les ennuis commencent avec la médecine conventionnelle. Quel genre d'ennui? Le premier ennui, c'est l'interdiction. À la fin de l'étude, nous devions organiser une conférence. Lorsque nous avons remis le résultat au médecin-chef des zones, tout de suite, il s'est interposé. Il a dit « J'interdis, cette conférence n'aura pas lieu et je préfère que Jérôme puisse se taire et pas communiquer ses résultats à la population. » Ils ont vu que la tisane avait un meilleur résultat que les ACT et on nous a fait montrer que les différentes firmes pharmaceutiques risquent de couper leur appui. Et on a trouvé qu'il y avait orgueil, on m'a démis de mes fonctions. À votre avis, d'où viennent ces ennuis? À mon avis, les ennuis viennent de firmes pharmaceutiques.
Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Après les publications des résultats, on a dit aux patients que voilà, la tisane était efficace et eux-mêmes l'ont observé. Et là, les patients n'achètent plus les ACT en fait. Nous devenons de plus en plus gênants. J'étais interpellé par un grand dépôt pharmaceutique à Kindu qui m'a dit mais nous avons les ACT, on n'arrive plus à les vendre vraiment à cause de votre étude. Et là, monsieur, vous êtes en train de piétiner sur nos business. Yango ba médecin wana ba congolais ba sangala kinande ko mosusu ya Afrique de l'Ouest mais bayindo na bayindo ba kei ba prouver ba kati bango ba recherche en France ndeko na bango kutu ye wana to ba ka assassinat froidement na Beni pona makambo yo lelo kisi wana yango ba lobi ezeko bikisa coronavirus sika wato balisa makanisi tango ne songenjira balobaki awe pa na biso ze malaria basé na raison toto ça montre que basé na raison yango wana bimeli na Madagascar pepo komona tango kisi wana ko banda ko zongawa e ko banda ko sisa nde malaria poze kisi ya malaria soko to acceptaka yango tango docteur Munyangi bamonaka yango nde makambo yo to monia wa ya kotata bana nde to tikali ko mona yango docteur makambe komi mbamoko monde spirituel etalisi fumuko soke eloko bino bolingelela bolobeleza corona te bana bino za malaria ndeko tambi fumuko sa lobi corona ezali kasi na Congo pe na Afrika te pa bayindo te et pa bayindo corona ezate et pas bayindo ezali malaria typhoïde na tension ngai ne sonyanzila ona komelaki mindele ona zolo ba profession mfumu kimbangu ona zolo ba pe lelo pona corona na zolo ba malamu na gouvernement congolais na ba technicien na domaine médical pe na zolo ba na chef de l'État oyo ezomona na polele corona un mois na Congo soi-disant 20 morts soi-disant 20 morts mais na mokolo moko kaka na France 800 na États-Unis 2000 na Italie 1800 1970 na Allemagne n'Espagne, 1000, 800, 900. Mais na Congo, un mois, 20. Est-ce que maladie ou on a terrorisé na Congo? Non, c'est clair que na Congo, il n'y a ni épidémie, ni pandémie. Ni pandémie. Ingeta, dans ce limbo-là, symptômes au baso présenté biso awa, ils ont des symptômes, il y a malaria, il y a fièvre, il y a malaria, na typhoïde, qui sinango chloroquine, yango tozwaka. Alors bango pe kuna température mati 39-40, yango na biso tokende la ba dispensaire ba lobake, ozana malaria 2 plus. 3 plus moko. Il faut pas perfuser. Awa yango wana. Chloroquine pour la malaria. Bon ce qui ba lobi ke siko bango ba mindele, ba leba ko chloroquine, c'est que symptôme ya malaria et pas na biso yango wana. Alors malaria e bomaka biso moins 200 par jour na Kinshasa. 200 bien 250. Ndenge nini ba technicien médecin na biso ba kokite kota la réalité wana en face. Mais ba préférer ba kende lo bana mokonza mboka te bango ba découvrir corona wa. Na nini na symptôme nini? Ndeko tambi mokili ya mosuni eze photocopie ya mokili ya molimo. Oyo eze bosalema na mokili ya mosuni na moi. Eze oyo esele kaki na mokila molimo pe monisa maki. E komonisa mepa ya banani ba oyo bazé na accès na mokila molimo. Ne songanzila lokola mokobi misala ya 1921. Bazé na accès na mokila molimo. Nde bazé ko ya koloba. Yango baloba ki na 2017. Botala mayema koya soko koto cité. Ba énumérer na mokanda ba komelaki. Pape ba komelaki Macron ba komelaki Union européenne ba komaki na ba dirigeant belé soko 23 pays totangaki yao. Ba énumérer makambo yango ekoma kuna si ba monaki boko za la frapper na biso dozo faire le na dozo en différé makambo déjà existait qui déjà biso dozo mona na sima yango na réalité mokila molimo na mokila mosuni yango na réalité molimo na réalité mokila mosuni kasi ndeko ndombele
nesika na nongo lobike fumukusu za na avance ba makambo to za ba panzisango to zupe moi liboko ko yamba bango moi mingi moi makambo mingi baloba lelo to somona yango ndeko na biso pe confrère na biso pe kosaki kutu na interview oyo moko ba réalisateur na biso nef lumière basala kina bango alobela ki pe yango panzisango papa kosaki tomoni ko participer na conférence pour fumukusu sala na moya lelo to ko ko episode ba impression na yo na nyoso oyo ya ti koloba. En tout cas, d'aller c'est moi trop, même quand on a une invitation à Kamwaki, comme on a été Fumukusu, à ben ici va penser ça, parce que attendant qu'il a un message, on peut ça va penser ça. Mais pas quitter à Kolobelani, comme on a vu ça, on a ici quand yo, Tolandi conférence, Tolandi makanisi apesi, mais et le gozo comme il s'engage sur que papa Kusu a qui a volé mususu. Volé à cause de l'émission de papa Kusu, na volé à hier Kolobana au Italie passe à Bayundo, nangonga au zélo mususu, aucun éco comme la mindele. Okene ko komela bango basenga na bayindo pardon po banyokola kibiso ba respecta ki ba accorde et coïncider na ngonga oyo moka na biso to na crise makasi oyo ba politique ba koza ko respecter ba accord na bango mokote population za ko nyokoma bana na nzambe ba nyokoma ba congolais ba ope bandimela bulusi kimbango ba ko nyokoma ezaki se ngwato ko papa bulu papa Kusu za la panda so nzila oyo azui mokano ya kokomela mindele. Et si quand on connaît M. Soubako quitté, on m'a quitté hier, mais qui est là, et là, on balai, quand on encourage papa Kusu parce que, à la vision, à Koba, c'est Koba. Tout le monde est bandé Kobele, Oyo, à terre à Boulous Kimbangu, par l'embi, par comme soufflé, sur les micros, même dans la communication, même dans la presse, pas Kolobate, mais papa Kusu, à un moment donné, dans le conseil appel à papa Kusu, et on a pas qui volait balai, pour encourager le conseil à se maintenir à zoner la combat médiatique. Solo na ye na ba imoka na nzela ya media minga kolobezali te mwa mokina zaki na mwa mwana mpona kopesa ma contribution na nga pe impression na nga na mosala papa Kusu akosa atongo mingi kasi tango lobeleli makambo ya kisi wana ya corona ofu mukusu abaki te za malaria lelo mokili kopesaka la raison pourtant que comment bato nyonso bao découvrir que ça na kisi ya malaria OMS alingi lisolo wana te pe azondima te ke eloko wana ezobikisa ozomona te ke eza danger na bavia batu eloko wa mesa ndimite mbala mona kati ya mboka baba na komelisa yango batu ozomona te ke eza danger ndeko ndombele esengelaki nanu bazela OMS aprouve yango OMS andima yango pour OMS ezali maye oyo ezotala bomo ya batu zo santé ya mokili mobimba mais lelo soki ozomona lelo ba malgache bazokende kosala oza le contraire na OMS c'est ça plus dangereux et puis lelo nazomona tendance ba dirigeants africains bakomi koluka lokola kolanda likanisi wana pour la moyen même mokonzi ya mboka na biso azo féliciter même président ya Madagascar ozomona te esika ndenge kozala mwa risque OMS aboyi yango mais ba dirigeants na biso bakomi kolinga basala lelo koza le contraire na organisation mondiale ya santé malobe pa na ndenge kondombe ndeko na ngai tambi ngana kaka motema pasi soko nazekoka bajana bamituna boye mais c'est réalité OMS a validé te OMS a lobby te mais c'est regrettable na nini toko kenda te wapi bato wana soko balali balambi mobeko bayei kozalisa na Afrika soko balali balambi likanisi bayei kozalisa na Afrika OMS a zenani po nini a riposte te na Chine na mécanisme basilisi corona pa ina bango te kuna OMS zena droite kaka ben Afrika est-ce que pour toi accepter kisi yango tolobaki na bamanaka bande ko balandaka biso bazalaka trop prudent trop surveillé omoni tango bato bakei na Congo bololo moto atindaki bato te tolobaki yango na manakeleki moto alobaki na bato te maladie ezeko ya bokenda kolukela ngo Congo bololo te et salemaki na automatisme mokili ya molimo nde lakisi bango oyo ezeba symptôme ya malaria moto na moto amoni ke nga na kobikisa maladi oyo na kisi na nkasa na biso ya bokoko et soko batikaki bato bamela bakongo bololo na bango lelo tokoki kobeta lisolo ya coronavirus te mais lokola bamédecin baza censé ya koreproduire exactement oyo OMS alobi yango bakende kodiabolize bakongo bololo mama moko atongoli mwana Congo bololo na citron bana misato ba wana c'est le kuta pour le ba image justement après événement wana omoni ke ba diaboliser bato Congo bololo bwaka minkasa na ngwe kauki na nzila bato bakimi mais prudent oyo ba ndeko na biso ba malgache basalaki ba kobi ba recherche bango te maladi wana yaki tango ba yoki kake zeko pesa ba fièvre ba kendaki na kasa tozena ba video bandeko ba kolanda micro zeko ya na ba wenze na bango bakende ko luka bankasa ba utiliser watolobaki ba benga bandeko basalaka médecine traditionnelle
oyo bayebi nkasa basangana te lokola omesa ndimaka bango te na mboka na biso mpe batikala kondima bango te me nasepeli mpo président malgache atikali déterminé alobi azali kopesa yango na Europe te azali kopesa yango population na ye assume azali responsable ya oyo ekoya après bango kuna batanga mpe bibembe na bango omoni tokokontinue te kozala bisalelo mais asa mpe félicité mpe mokonzi ya mboka na biso mais justement biso mpe toencourage tolobi bravo na chef de l'état na biso président Félix Tshisekedi Tshilombo baencourageaka bainitiative wana ezali kobotama na Afrika mpo epesa bokasi tokosenga mpe na badirigeant africain mosusu balanda bafélicité mpo ntango balobi kaka be 2 morts soko bolimbisi 2 malades nde babiki mais du moins à recevoir alobi ke bamalade nanga babiki na nkasa oyo peuple yonso bakomela yango badese ezali lisu te epai na biso tozali koyoka mpe na information 27 guéri bazali kobika na nini po eloko ebikisi moto oyo mais facilement bakopesa yango na maladi mosusu soko réellement biso tokomi na 27 guéri le reste wana soko 300 quelques contaminés wana bakoumela lisu te mpo si toyebi eloko ebikisaki engaki ezala pasi kotatone na bageri ya liboso to na 10 premiers malades oyo babiki mais tango déjà tokomi na plus de 27 guéris ezali supposé to maîtriser traitement donc engaki komela biso facile na tango tongai tozala lisu te o soko na nete 300 quelques wana bazali te bakeki bazala guéri mais epesi biso esengo mpo président ya Madagascar alobi bato nango oyo babiki nde na nkasa oyo omoni OMS azali na leçon te soko OMS azalaki yo organisation mondiale ya santé ya solo États-Unis akokata financement te mpo ndino États-Unis atiki kofinanse bango pour mayoyo ekomeli bango sur le plan sanitaire bolimbisi OMS aza incapable ya kopesa ba solution donc confiance ezala pa bato wana te confiance ezeta donc faut mokusa zana na réseau tango bake bolongole liki epe mindeli metolobi nesongi nzila oyo nyonso bakolobaka ezelo kwa mpose ezelo lokwa kobwaka te soko basimbi bome scientifique basimbi oyo euti na mokila molimo peze science exacte soko basimbi bome religieux oyo nyonso bakolo basimbi bome religieux ezeli yango wana bosembo soko basimbi bome politique quelle que soit tendance na yo ekoki pe toucher yo mais yeba ke nesongi nzila basimbi yango po yango nde vrai etamboleli oyo euti na mokila molimo tango nesongi nzila balobaka bato wana oyebi tozali na problème sérieux lelo tozali kosimba plus bome de science bazali na responsabilité makasi ndeko tambi soko bango balobi kobanda lelo bomela lisu ni vakine te epai na biso mpe barelaye information bango bafandi balobi bomela lisu algon te biso mpe tofandi élite intellectuelle na biso babense na biso alors barelaye information bomela mpe lisu algon te oyo yonso OMS alobaka yango bango barepete parole d'évangile pa bayini voilà nzoka nde soko tozalaki na vraie élite intellectuelle tango bato yo balobi na biso bomelaka liso algon te ba médecin na biso fo batuna bango ba raison claire o bopekiseli biso nkisi oyo eza nini nga na kamwi tango France abandi likanisi ya chloroquine mpona coronavirus biso bato amplifie yango koleka bango bato badécouvraki yango France azali kokoba kokufa bazali komela chloroquine te bango balambaka kutu chloroquine ekoka mungu ana sukali koleka chloroquine na biso soit disons États-Unis oyo azali koremporte coupe du monde ya corona oyo atali na ino chloroquine te mais élite intellectuelle na biso tango baamplifie bato bamela chloroquine oske bazwi tango ya kotuna bapekisaka chloroquine poni ndeko tambi tango balobaki bato batika chloroquine bapesaka soko quelques points néfastes oyo chloroquine ezali kosala na nzoto ya bato sika tango basongisi bato na chloroquine bapoint néfaste wana balongoli yango basali nini donc balingi babikisa bato na coronavirus soit disant na chloroquine mais epesa lisusu maladie mortelle mosusu esalaki bapekisa nango na terrain te na élite intellectuelle bazali bairresponsable
batangi po bazala be auxiliaire alo poso pembe yango OMS akokoba koya kokonza OMS akokoba koya ko imposer mais to sepeli po trobaki eleko yo ezeleko ya conscience ba yena vaccin ba yindo na bango moko baboyi la balingi ba yela biso manjoli nzonzo bomoni Madagascar a s'imposer. Sur le bord de la route, ce cueilleur vend des branches de ravinsar aux passants. Dans la pharmacopée malgache, l'huile essentielle extraite des feuilles de cet arbre est très utilisée pour ses propriétés antivirales et anti-infectieuses. Depuis le début de l'épidémie, ce couple consomme quotidiennement différentes plantes malgaches pour se prémunir du virus. On prend des tisanes pour avoir anticorps, tisane de... C'est ça. On entend partout, c'est bien. Ça nous aide à bien respirer. Sur les réseaux sociaux, les recettes de grand-mère pour se protéger du coronavirus, voire en guérir, fleurissent. Et les annonces du président de la République vantant un traitement préventif à base de plantes médicinales ont dopé les ventes des herboristes informels. Charlotte Ndiaye, la représentante de l'Organisation mondiale de la santé à Madagascar, a recadré les choses. À l'heure actuelle, on n'a aucune plante médicinale qui a fait preuve de son efficacité concernant la lutte contre le coronavirus. Nous nous mettrons des réserves puisque vous savez que l'OMS ne peut émettre ce genre de recommandations que lorsqu'on a des preuves factuelles, scientifiques qui nous permettent de le faire. Mais l'OMS... Tous les essais et tests de ce premier remède ont été menés et son efficacité dans la réduction et l'élimination des symptômes a été prouvée pour le traitement des patients atteints du Covid-19 à Madagascar. Le Covid organique sera utilisé en prophylaxie, c'est-à-dire en préventif, mais des observations cliniques ont montré une tendance à son efficacité en curatif. D'autres études cliniques sont en cours actuellement. Donc aujourd'hui, moi je pense que je suis convaincu, je suis persuadé que en fait l'histoire nous prouvera. Mais aujourd'hui, il y a déjà 2 cas qui ont été guéris avec le Tambaf CVO, mais on verra en fait la suite. ndeko ndombele ningo bandi koloba boye na se rappeler na yamba mokonzi ya bangunza soki mémoire na ngai eza lisusu malamu mpenza malamu na 2017 ayaka na buku moko boye alobela plus mingi sur baintellectuel aza kointerpele bango ndenge nini bakoki koluka bolamu ya Félix wana ezalaki kaka juste parenthèse kasi eloko vraiment mpenza ezotungisa biso mokolo na mokolo toyambi bino aboyaki na balettre awa totangaki ndenge mokonzi ya bangunza azolobelela bamindele fo babetama atindelaki papa a Roma atindeli badirigant nyonso na niveau ya Europe kasi Fumukusa aza un homme spirituel biso toyebi ke un homme spirituel toujours asalelaka plus mingi ele ya molimo ke ele ya mosuni mais comment la spiritualité en Fumukusu c'est comme si Fumukusu azokende plus mingi si oh bakapena za trop musuni otini lettre et c'est fait physique mais ben fait spirituel to ben fort ni Fumukusu asala ya monano ya molimo po akoma na esika kotinda lettre zaki musuni po un homme spirituel biso to yebi ke un homme spirituel azaka mutu oyo plus minga kontra na ela molimo ke na mukila musu elle physique mais Fumukusu zota na ina ninga zolobela makama ba lettre ninga zoko insister ko multiplier des missions c'est comme si asa trop mingi physique et spirituel de kondombele botal ndeko tambe interprétation ya mabe ya spiritualité yango ezena baindo po ya baindo bakanisaka poza la un homme spirituel faut tambola kamili ngeze ko bimana matoi wana balobia oyo c'est un homme spirituel ozeko tambola zeko toka miliki totoki makila nde babenge homme spirituel bipanganza
mais ngala uti kolimbola wakaka na motu ya masolo nalobi mokili ya molimo ya mosuni eze photocopie ya mokili ya molimo nyonso ebandaka na mokili ya molimo makanisi ya moto eze na motu ya netambi te makanisi kidi makanisi eze na partie spirituelle emonanaka te nesongi ya nzela mpo bakomela mindele ezalaki mayima bandaki na molimo procès ya biso na mindele procès ya felika na mindele ebandaka na mokili ya molimo esalemaka na mokili ya molimo nde na mokili ya molimo toute manifestation physique et spirituelle toute manifestation physique et spirituelle tokoma ebandaki na makanisi molimo oyo bakangi na mokili ya molimo batransmettre na nesongi ya nzela fumukuzu kia mzana panda na ngolo basouffler mokobi misala ya 1921 moto azali komona mayema azali koya loba averture informé formé wana maye koutaka na mokili ya molimo ntango bolobi nesongi ya nzela ndenge bamultiplie mikanda ezali lokola kaka baze physique mais justement mpona bino bandeko bapandisango botikala libanda ya etumba ya nesongi ya nzela 2017 ezalaki on dirait année ya makambo nayaki na bilili awa totamboli na nesongi ya nzela Angola tango tobimi na ngambo ya République démocratique ya Congo tokei Mwanda tosali losambo na mbu na océan esika bakotelaki mpo milimo ya bankoko na bango ezongi kenda koyebisa bana na bango milimo na bango nini fandaka na océan to nini esika bakotelaki mindele eze makambo ya convention spirituelle etumba oyo tozali na yango lelo eze makambo ya mosuni te eze komonisama na mosuni mpo mosuni eze lokola likokisi eteni ya likokiseli ya mayeuti na molimo tosali baconférence kaka sur mayema kokomela mindele Mwanda tosali losambo tosali conférence tokiti mboma tosali losambo tosali conférence tokiti kinzao tosali losambo tosali conférence tokiti matali tosali losambo teto ya kikozonga wana bozo bongse na wana eteni ya molimo se kosala ya yango mosala po ezalaki nini bomoni tokomeli Macron France président ya France Macron a joué rôle à makasi lelo na Europe topé na Union européenne oui France ça tokomeli bango tokomeli souverain pontife oya simbi spiritualité na bango et la kisi na mosuni na molimo ezeko kenda elongo biso wana Kinshasa tosalaka lisusu losambo esika bakundami ba pionnier na bango na mise na mongalie makuna na mise ya mongalie ndi batu boki kosambela ndeko ndombele ndeko tambi na mokanda bandeko batangaka Josia kendaka na Mont Tabor kosambela esika kutanaki na Eli na Moïse soko balimbola te Mont Tabor ya ki cimetière tango bobungisi maye ya bino yonso bungi quand la région perdue tout est perdu nesongi nzila lokwa baye kozongisa ba valeur oyo ebunge pa ya bayindu bayebi esika batikaki misuni ya bandeko na bango ata lelo komi mikwa ezali lokola télécommande oyo esika rayon kobetela na bisika bango bazali ndeko tambi tolobaka wana bamanaka na bino kozala un homme spirituel ezate ko simba moto na libumu obimisa ye nzombo obimisa mongusu basalaka ba miracle soi-disant Jésus moto akobikisaka maladie nyonso Jésus yoka bikisaka na sida bongo na coronavirus namoni ba confession religieuse basanganaki po ya suivi soko ya badon soko ya makabo bato bakoya kopesa pona coronavirus nzoka nde biso tokanisaki soko ba confession religieuse basangana bakende pa ya chef de l'état ezalaki po baloba chef de l'état tinda ba maladie wana soi-disant bazaya te na coronavirus na stade de martyr bazwa lobiko te lelo ça montre que
oyo bapronaka wa eza spiritualité te donc eza trop physique toloba trop charnel omoni ndeko tambi totambolaki na bilili omoni tolobaki sika wa foto loba mosala ya nisongenzi na fumukusu ke mosala mpanda na ngola po basé incompris basé mal compris na bato nyonso omoni basé incompris basé mal compris na bato nyonso tango nisongenzi la basé koloba mindele bakobetama soko bakokoya kosenga biso bolimbisité tout le monde azé ko se moquer basusu bazé ko tiola ko somera pona tango wana tolandaki ba mangomba yonso bakei na ngambo ya politique 2017 ezeko ndongwa touti na 2016 bato mosu batia ba main coupée soko Kabila leki 2016 wana bokata loboko malgré pe maboko mo ikata mabango te Nesonganzila basé côté sur le plan politique posé Mosuni basé ko koba etumba sur le plan spirituel na 2017 basusu nde malamu babeta ngonga oh lelo toze ko mona basé ko tia bango ko référence na bamboka o tango bango basé ko luka ko betisa jebi ngonga po ya président Kabila Nesonganzila zeko tambola mbeke zo sala mbeke zeko sala na tuluku ya bangunza na sima religion africaine na télévision. Donc quand on a moment où on monte pela, bango kuna ba mi kabina mbeka pour monter bomana. Nesonganzila basé ko sala double travail. Basé ko luka ko stabiliser kimia na mboka. Makila ya bana mboka tangate, wana bato basé ko linga bokonzi ya président Kabila tangisa makila. Boka ki ba commando balingi lingi biso na Angola na Gabon. Nesonganzila sima ya ko luka ko punde tumba ya stabilisation ya mboka. Mboke za la kimia basé ko bunda etumba ya convention spirituelle yango za ki kotambusa bango soko bilili bise biso tonga kotia bise ute soki bilili ezali kaka ndenge ndeko ndobela solo ba bise moya cha société to kosenga bande kuna biso baza na régie soki boza prêt bo balancer les biso élément ya mokonzi ya bangunza fumukusu ke musala pana na Angola mai kotangali po ya ko c'est que ebandeli ya nyonso yango esika tokomi tobima toza kosamba kokimia ekoka kozala na lolenge te bakoko na biso milimo ya bakoko na biso banso balongo na biso bayoka biso po kimia eya na loposo moyindo po kimia ezala na kati na mabele na biso soki biso toza kobunda etumba na molimo boyebaka ete ezalaka milimo na milimo nde bazobunda lokwa ndenge ezalaka basoda babundaka bitumba na mandoki soki basoda bazwi mandoki ya mosuni boyo ezomonana bake etumba bakende kokutana mpe na basoda okuna bakobetana na mosuni biso soki toza kotambola na molimo biso mpe tokobunda kaka na boyo ya molimo lokola eza mabele bakoko na biso toza kosenga kimia ezala na mboka na biso ezala na mabele na biso ezala na bomoi na biso soki ntango moko ezalaki ntango ya bowumbu soki ntango moko ezalaki ntango ya pasi kasi ntango ezoya nsima ezala lisusu ntango ya tozokende 2017 tozokende 2021 2017-2021 soki mfumukimanga telemaki po kimia ezala po bonsomi ezala po na nini te kimia ezala na ntango bamapinga ya mosuni bakengelaka awa lelo biso mapinga ya molimo tokomi toye po tobakisa bango nguya toye po tobakisa bango bokasi tata azala na bango asunga kimia ezala na mabele na biso kimia ezala na bomoi na biso bonsomi eyela biso bonsomi eyela biso kasi bowumbu te bonsomi eyela biso bonsomi ezala na biso ezala na bomoi na biso tina ndenge tokomi lelo mitinga eutaka na mikili ya poto eyelaka biso lelo ezali ntango makambo wana esila mpo makokoleza biso biso mpe tolingi ete bakonzi na biso bareagisaka to badirigaka librement na bamabele na biso yango wana soki ntango moko ezalaki ntango ya koteka bokonzi ntango moko ezali ntango ya
ya korekipere bokonzi na biso yango wana toye na mabele oyo toye awa na pik oyo point oyo esika modele amonelaki esika yo solongo na oyo otekelaki bokonzi sikoyo lelo ezali esika ya korekipere nini bokonzi bakonzi na biso bo insiste bakonzi na biso nganza kunevunda sikoyo mutu nazoloba na bino bakonzi na biso toza kosengela bango bonsomi bino baye ya molimo bozala ya kotelema eloko nyonso bakonzi na biso bakosala basala ngo na ekambameli ya bino bana na bino bayeba koyoka bino bana na bino bazala na bokasi mayele oyo ebunga wana babengelaka mutu mwindu zoba mayele wana lelo ezonga ezwa place na nsaku nevunda alobi na biso ngamu oyo na ngai nsolongo ngai mutu na bandisaki mabe ngai mpe mutu na kozongisa bolango
Ndoba bayela na mayo te. Ndoba bayela na mayo te. Soki bayelaki na mayo kaka yo mayo memaka bango po baya kaka yo pe mayo yo zongisa bango na bango bazonga bango Matondo bon bangunza nkembo matondo mingi donc tokomi awa baye bapesaka avantage tolo bake baye batongaka mpona bamindele eza baoyo mwana na bango moko Baudouin premier na baninga na ye le 30 juin 1960 basinyaki mokanda ya koloba ete ya solo baexploitaki mabele ya Afrika mabele ya Congo kobanda ndenge bakabolaki yango na conférence de Berlin mpona bango bandimaki ete convention contrat esilaki le 30 juin 1960 mais après le 30 juin 1960 bana na bango barespectaki yango te bamonaki ke bakoki mpona bango biso toza baéternel colonisé baéternel esclave nzoka likambo na likambo ezalaka na ebandeli tina suka siko biso bangunza bakolo bayindo na eteni ya mosala ya molimo mayema azoya na mokili bango bayebi esika wapi mokili ekomi soki bandimi bana na bango banyokwama bapanza bango bazanga mabele esika bazali batika bango bazala motu makasi soki bayebi te mokili alobi ekozala mokili ya kimia bango bakende balata bana na bango bayebisa bango ete mokolo to batiaki wana ezalaki mokolo to ya kotika bakongole to bayimboka Kongo na kimia bamikamba na lolenge elongo bani bango bakumba sango bayebisa bana na bango pe bongo bazotala bazomona banani na banani oyo bazali awa soki toza biloko pamba na bino pe bokovanda kaka kimia bokoloba eloko te mpo tozali bisakanelo biniatelo na bino oyo tata mokeli abongisaki nde bongo bino lokola bokundamaki na kati ya mabele na bino moko oyo bapesa na bakoko na bino ya kalakala yango na boyaka kotonga mabele oyo ndeka bokokoba konyokola kasi biso tolobi botala malamu elongi moko oyo ezali awa na bokambemi na biso boza kotala boyebi nani oyo tozali mpe banani oyo bango bazali kati na makambo ya etumba oyo ya bino na biso na kati ya boyokani oyo biso tondimaki kofuta bino nyongo boyebi ebandelaki na esika nini mpe nyongo yango ekosukela na esika nini boyebi ete eza lisusu na esika ekosukela te mpo si esukaka na esika nango esengelaki kosuka kasi bana na bino nde balekisi ndelo makasi na bongo na etumba oyo tozali na yango mpo bana na bino bazwa kimia mateya na bino epai na bango boyebi yango malamu po ete biso toye koyebisa bino mpo boyebisa bango na mabele na biso bokowangana te boboma na mabele na biso bokowangana te boyiba na mabele na biso bokowangana te bobotola na makasi na mabele na biso bonyokola biso na lolenge nyonso bomonaka biso ete tozali bato te
kasi biso toye na kimia nanu liboso mpona koyebisa bino ete tondimaki tonyokwamaki bonyokolaki biso mpona niongo tozalaki nango kasi lokola niongo esili tokozonga na bonsomi te bino ya bino na Egypte ntango esilaki bozongaka te bozongaka epai na bino biso mpe tozonga bakonzi ya mabele na biso nde tolobi na bino bongo tolobi na bino bongo tolobi na bino bongo mbala misato ngunza na ngunza bakoko ya mindele boyoka oye kosala mosala oyo kowuta na likolo kuna po tokata yango ekoma ntina se mpo lolenge bomoni boye ezalaki ya kozipama boye etangi te kuna bapasolaki nzela kopasola babuki yango na mikolo boni na sanza boni mpe na mbula boni komonisa kolemba te soki omonisi kaka kolemba balatisi yo mangundu boyebi mangundu baexplosif badynamite balatisi yo badynamite yo na mabanga nzela moko mpo baye mosusu babanga libela nyonso wana pasi wana nyonso ezalaki mpona lelo kanisa pasi wana na oyo tozoyoka lelo eservir susu mindele te me pasi ya bakoko na biso ezala bolamu na biso lobiko na biso motoki na biso ya lelo ezala po tozwela yango lifuta kasi mpona komatisa bapaya te nde na ntina wana lokola pasi na minioko ya bakoko na biso ematisaki mindele bakoko na biso babenda nguya nyonso epai ya mindele bazongisela biso yango mayele na biso ezonga bozwi na biso ezonga bokonzi na biso ezonga manso na biso ya malamu ezonga ndikontomele botali donc ntango tozoloba fumukusalaka trop physique trop charnel nzoka na eteni ya molimo basacrifice to mpe bambeka bariske mpe ezalaki kotambola banzela ya boye kosaka bisika na babisika ti boke baocéan bozongi kishasa awa kokende kosambela mpe ezalaki mpona kaka kimia epo kozongela na kati ya mboka congo ndeko tambi bato baze distrait très distrait mais bolobelaka mpe yango te mbala liboso namona mpe bamakambo ya boye na niveau immédiat mbala liboso mpenza mbala liboso ezalaka médiatisé sauf tolobaka moto so bazali na posa ya likambo posa ya eloko songolo conseil autre mpona eloko wana ebimaka dérangement makambo esalami na 2017 lokola na 2017 bamemi bato na penchant politique ya koloba na bato souffrance ya peuple congolais ekouta na président Kabila nani akokai koyeba makambo ya ntina boze kosalela ezala na basoi-disant bangunza mosusu oyo mpe bazalaki koyoka mbela tokenda na ino tobunda mpo na convention spirituelle makambo ekomi na suka tokomi na ntango oyo mindele omoni nesongi ya nzela bato bakomprenaki te ntango baboyaki mokili oyoka nesongi ya nzela bakole bango etiketi ya lokuta bazestabiliste
omoni nesongenzi la baiba kibilaka ele kotokomi tango tokomi eze tango ya zenga mambo tango makambo yonso ekatana na 4 hommes président nde mindele bakufuta nyongo toluka stabilité 4 hommes président zala to bunda sika wana nyongo na biso loposo pembe balaki na lokola loposo pembe balaki mayele mabe baze kokoba kotia songi ba politicien bakabwana opposition na majorité bazala akuto ture yango ne songezira mokila molimo lobaki na bango comment yango bomoni na mikanda parmi ba point botika kokabola ba dirigeant politique ya Afrique parmi ba point peuple a évité que peuple a molimo yebi po bango base komona ngo yango biso to monde botika kokabola ba dirigeant politique ya Afrique pe botika ko jwa bango lokola ba gouverneur ya ba colonie na bino oboko pesa ba jonction ndenge bolingi bomoni tango basali mokanda po basuka wana te lokola tata mokela lobaka na mobimba yango ba repetelaki bango soko boko tosa te boko sala frapper ata bozé na mandoki bozé plus armé que Afrique mais bokeba po eloko ekobeta bino ekozala na mandoki te po biso Afrique tozé na biso na mandoki te po eloko ekobeta biso ekozala na mandoki te Afrique esalaka mandoki te utaka epai na bango ndeko ndombele na moins 10 secondes okopesa numéro ya singa ebele ya bato bozozala na bosenga numéro na bino plus 243 89 86 222 07 plus 243 89 86 222 07. Commentaire exact bandeko botika la branche na RTVS 1 chaque lundi na ngonga 22h p chaque vendredi na ngonga 11h et na nzela 14h ina ndeko na biso kwa coupe na réalisation to zaki na ne filmer ya ndeko ngala invité mokolo malelo zaki ndeko ndombele botale pe ngai ndeko na bino tambi koka na zaki na nzela présentation kimi nzambe za na bino to kuta na poste za likoya. Continuez à lire la Bible. À travers ses écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Nous aurons notre propre livre sacré, dans lequel sont écrites des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Un instructeur viendra avant mon retour pour écrire ce livre et préparer l'arrivée du roi. Il sera combattu par la génération de son temps, mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Car sans cet enseignant, qui préparera les peuples Congo? Car l'arrivée du roi sera très meurtrière et sans pardon. Alors, il faut que les peuples du Congo soient instruits avant cet événement. Vous ne savez pas encore ce que c'est qu'une guerre spirituelle. Quand les peuples Congo commenceront à se libérer, tout pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par le Père Tout-Puissant. À quoi sert à l'homme de s'attaquer à Dieu si, le jour de sa mort, même s'il avait beaucoup de biens matériels, il n'a même pas le temps d'arranger son doigt? Vous ne savez pas de quoi est faite votre vie et pourquoi vous vivez. Car, exister physiquement c'est apparaître comme presque rien. Pourquoi tuer son prochain et espérer rester en vie, et pour combien de temps? Dieu n'est pas le temps, ni l'espace. Il est un tout dans le tout. La génération. na mikili mia poto oete bato bayindo balamuka mpe balata bomoto boye babungisa utakala